Ngana okwa mbaswa wa. Ngana oboma mutu te. Ça va fantir là. Boma bango. Na ba bien. Na oboma mutu. Boliko. Na oboma mutu. Yomona bibisa sombo. Adae. Bibisa sombo. Père Azana wa bien. Là c'est mes manques du respect. C'est un homme sur la moutarde, c'est mon Nenga, je sais pas, bon, il y en a combien. Bon, pourquoi moi je suis né dans cette famille? Je suis pas de votre genre. Comment tu vas banner mon kiligonga robot dans la famille au terre? C'est ma voiture. Moi, il y a un matin dans le français et belé mon yibi, on est belé l'oroté. Nalali, non mon papa, papa, l'eau ça la cabane, papa. Non, c'est papa, non, bien dans le mouton, on envoie la face là-bas. L'eau il va te le prendre, nous allons rapidement mon côté, hein? Nous allons rapidement mon côté, bah tu vas aller, bah tu vas foutre comme un bon, on va aller, ouais. Parce que c'est le français. Oui. Mais c'est le français, maman. Zambi. Yanga lisumu nini ngana sala na yibite na sali ngana bonga nani na sali loko nini paya nini pole le komina ngama kambo oyi muyibi oyi wale commissionnaire kulia ka batu mabongo ya commission vengana lia ngana batu tala oyi azo luba kenda basira ngana muyibite azo yuka soni te na rupangu tata azali azo fanda kana mbali na kuimi na kui mukolo wa opika kile ni banga mukolo wa sona dina na fongo la bino bongo oh na ubali rufanyie kwa hivi lukule bati papa on le note papa tika yo yaka ni mseke yapi msambongo c'est ça OK cop na que papa excusez papa Digi normalement on devait discuter c'est la honte. Ouais, on doit discuter. Avec qui? Avec vous, papa. Avec qui, moi? Pour être clair, au moment où nous parlons, toi, tu es cannabis, toi, qui est la place. Tu comprends? On a un projet, on a un projet. Vous savez, le côté comme français, belé, belé, ah. La pièce boule pour la terre le pain on a dit. Yo te mon sala on est le côté. On a non quand piaquer moi pour français belé belé. Ya moi la boule pour terre le pain. Basida. Apa. Basida. Siko ina basida ngo. Loko ipela ajo izali ke mwana ajo yazali ndako. Ana lozane yeprepre. Papa zali ka mwata. Yaani ka mwata papa ngosota na ngeko kina obala. Ediji. Nini? Kota no ndako. Kota no ese pantalon la cheza yo. Chérie va passer la pantalon que passer là ayo que la tango. Papa, on a continué à faire un moni bon rabeton de ça. On a mon écueil de ça. Kanga noa. Nazo yibate. Lisumu nini na sala. Yo ba utu kanga yo 3 jours. Sokuna landa ki yo tembe okei masala. Nanga mbongo futaki yo. Mbongo futaki yo. Diboko mulai. Mbongo futaki yo. Ya lokoko tiang lokoko. Mbongo futaki pia yo. Batinda jango. Bino lokoko bo kulanga te la jo inazali. Pourquoi le zone yo kulanga wi? Koto ikindumba. Koto ikindumba. Ya na français ibele kusuka ka batu ba bongo ya. Tika papa tika jidinan. Jiba fanda na. Bandalo la cheza yo. Oh ngala la cheza yo ya lang. Yesu ko. Oye ndazana. Mais bo flanga ikei. Bo kongolo abala. Jive. Tata blo melata ko bagene. Jive. Lotika uspesa nga pasiko. Quartier tu fandi, tu pango batu batia kaka. Voir même ba locataire mususu ba commune na posa, ba kama tambongo na ba garantie ba bima po. Mutu akutika li papa ni to ilamba ne singa loyibi. Wana jivi. Loko mo pesa ba tu punition muta sukuri lo kufa fanda wa aba ndotala iloko ni eti ko sokuko. Alongudi. Ya lotika vie kindumba ko. Lozo ni okulanga mo yibisanga. Lelo ndego zo saka kindumba wane. Na meka te mukolo mususu lo baba yiranga po nangate isika lozo kenda ka usali la ka kindumba ne bilo ngana za kate oh loti ka pe onyo kulanga ko bana anti lozo ni kaishini ngana ku fereti ke bilo pango yo tu tata ko tata ko zo sila to ke pesa zonga bo nazo obi mate zonga bo ya bana rentre comme ça Léo yom dolamba. Zonga boy. Nga sheri bango zala ke la. Yaka no zo a uluka no solution. Non la. Pesa
kaka ndenge na kaka ndenge bimeli telefoni netiki yaoneka osukula telefoni neke osukula nani akamatinga nzambi banoyi disitarie nzambi soki neyibaki mbeli neteka banoyi ne tipo kokozoka te neteka banoyi vraimen telefoni netiki kaka wane salisi nani akamatininga telefoni ngai kumute namuti nasalima be sokobe namuti tebe nasalima be ngai na place mwasi nanga kende fale bano inde bakende na bango babengani bakoni nanga eza na kati balakazakabata bomu na sansie Papa. masiseli bayibi ngai yangu ala bayibinga pale banoyo telefoni nanga ezalaki na 4 kodi falelaki ezokabata mbongo na siasi Otikaki ngo libanda papa. ezalaki na kati ya ndako nayibi bashe ya banoyo nayibi batikilinga kaka iposo ya baba batikilinga poso ya baba bamemi nzoto batiki poso Papa kolela boye vraiment ufandi na se boye. Ya Zizel. Qu'il y a des fois même l'absence na yo. Papa kolela boye nde vraiment Mais c'est normal, faut le la pas si téléphone na yo. Yango le pese ngate ubota bano Papa Sundiata. Papa, s'il vous plaît, tika na okolela, pardon vraiment. Oya kama tina ina ngale njina shuko kei. Kanda ukutana na makamu shuko kei. Papa Sundiata. On récupère nos téléphones wana. Ata o bayibi yote. Eza na moyen moko ko récupérer téléphone wana. Na wala kipele ndeni mutashwa njina kei na yibite. So pesa ni disitari. So pesa ni pele mande kuri ngale yibite. Papa Sundiata. Bakodi nanga papa yali basoza ki desata kodi yibeza ki sang na bi ke plusieurs fois na ya de fobenga na ngai olinga tate ke peut to vanda buto solula na lobi ko récupérer téléphone wana parce que soko bo sala nzambe confiance oui azana ba moyen bela ko pa ko téléphone ko leka wana mbongo nanga zaki bazali bana papa Sundiata bazali baonye ndaza kusukula natiki telefoni na salisi nalibite nasukula poso na bibi na kamata na bona kendo kamata mbongo na zasi na hata na buina ku telefoni nako ni hata na batikilinga kaka nzoto ya pas comprendre papa Sundiata yango na o nyonso et combien de temps et combien la bino déjà na ndako vous savez Josué Zolobango livre Josué chapitre 25 alors moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Wapi Josia pesa ngakasi. Wapi Josia ngo wapi Josué les ende yo. Yango la ngane za société ngana za sundi. Papa Sundiata. Ngana za sundi ngana za société. Josué lelo ezande yo. Il y a des fois ngate ngabe ngatonsu. Tonsu oui, nandimi tonsu. Nana poso pesa avant matoi. Bon. Et makambo eko sunga yo na libota mobimba. Eza lelo ne to vivre na sena moi. Il y a des fois bate belé. O bazana ba via ba des autres via milangwa via kindumba via kofinga via kotonga batu okoyebise ke ya tika vi oyo tika via kofinga tika via kuluna na kotika teza ndenge nzamba salanga jamais nzambe na lola asepela apesa yo soit bana moko boye o ba ko sueso mutu non parce que bana bazaka bénédiction utara pa ya nzambe raison pour laquelle dans livre Matthieu chapitre 15 alors dit que toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Nous avons banzete belé au diable l'onne la biso na ba vie. Donc c'est une révélation au monde la vie que ko be barara boy.
on a porté pour la comprendre ma cambo et Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Abi que personne te méprise ta jeunesse. Moto a bebi sa bolenge na yo. Bana bazana nous. Kotala ya digital. Azana lelenge ya Denise. Et on a biso Archinet na papa na biso na biso bengemi papa Jive. Bazana venir ezali meilleur. Makambu nyonso de na kata ndako. Ndela ya des fois ba querelle baso swana kobunda kofingana wana yidi mbonga muninga be compréhension tongo midi poko na ndako. Papa Soudiata eza risque ya diable. C'est ça. Nzambe mapesa bango baza bénédiction pour na yo. Raison pour laquelle c'est pas la question le bossa nini. Il y a des fois moni na au moins là ta batch toutefois so tangira bakomi je suis jeune, je suis JFC. Donc JFC numéro jeunesse de la foi en Christ. Baza ba jeune batia ko ndima na bango katsa Yesu Masia Nazareth parce que toi na Nzambe oyo yende a préparer toi bongisa à venir ezali meilleur pour la biso. C'est comme ça. Yango tozana milulu. Simba mako zo pe ko mater yo e kanga nini fungola zona. Ozo no baji oyo otsana kingo parce que jeunesse pe sous quartier na 72 ans. Tozana milulu. L'église d'Abisso CFC, centre évangélique de la foi. Donc, on comme thème jeune face à l'avenir. Donc, on les 10 cas. Il faut préciser les 10 août, les 11, les 12, les 13 de l'image de Rochité. Donc, il faut bozala penza na bengisi pena bino. Dans le baron a débit, Joshua Lobiango, Josué chapitre 24 verset 15. On dit moi et ma maison nous servons l'Éternel. Donc papa Soudiata je suis jeune. Je suis JFC. Bon, je suis pourquoi ça jeune? Jeunesse c'est sous quartier à 72 ans. On a jeune. On a 73. Pourquoi il n'a pas de l'école, mais on a invité, on a invité. Les gens pour acheter, ils ont qui pété. Attends, tu as 80 ans pour y aller. Donc, tu as invité bino nyonso kaboya mais papa erozala malamu bande kolanga nyonso tu otozala na bango baya. En tout cas, on a vraiment supplié bino biso mope to ya koluka bango pour to inviter bango baya. Donc faut to luka bande ko na biso o bazala. Ça on kamba luka te to le plan moto reçoit bango to ki. Papa c'est JFC. Je suis jeune. Je suis JFC. Jeunesse de la foi en Christ. Je suis jeune. Je suis JFC. Je suis jeune. Je suis JFC. Ils ont l'air qu'il est vidéo. Jeune de la foi en Christ. Jeune de la foi en Christ. Digital. J'y vais. Oyibi. N'ayou comprendre que nous avons ça tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tout ça, on a le pas mon côté. Mazigeli ata mukolo efutaka ngambongo su mona tufanda buyi alors tangu lumoni nga tata ne bino mama nalobi ya soko lingo zombongo no yaka na cimetière Gombe okite yaka na cimetière Gombe uyo nani o ba la so lupangu so ya ko somba na ndenga téléphone mama yaka na cimetière Gombe. Je suis jeune. Je suis JFC. D'ici, toujours fandaka na bino awa. Nzuka mazizeli oyo na papa ngwala bazali lipamboli oyo Nzambi atindile biso na kati ya lupango. Oui, kutia mpiti. Tanga tata na bino na lubi que je suis jeune. Ça veut dire oyo bango ba yibisinga. Na yiku comprendre. Soku lelo mbiringa mbiringeza na kati ya ndaku nanga puisque ti lelo lozangi busosodi. Mazizeli yangwala est-ce que le coco kubandila makambulu yibisa kinga po bande kunebino bayuka problème ezate ezauti c'est mon makasi oui fongola makutu yuka pesa makutu ya Archinet ya digital pas JV to balisi ndega papa lobi na sitambo ava papa bandolo balobi je suis jeune je suis JFC. Donc jeune de la foi en Christ. Donc papa on a pour ça.
na bino bana oya boti bozala ba jeune lokola ba jeune nyonso tuti parce que l'église FC centre évangélique de la foi en Christ toza na convention des jeunes de la foi en Christ po tobi na mukuse congef ezobanda le 10 août quand na mois jeudi le 11 vendredi le 12 samedi pe to chité nango le 13 sikoyo nyonso kuzala kaka na ngonga moko ikuzala leri nini te nyonso eza na ngonga moko te oh jeudi le 10 août programme 16h juste ebandi vendredi idem 16h juste programme ebandi vendredi samedi même heure toujours dans la 16h maintenant le dimanche et continue à 4 programme na biso ya culte ne tozaka nango première culte de 7h à 10h tout ça na 4 congef et de 10h à 12h tout ça na 4 congef et lorsque CP singa makasi na kuna na 4 congef temo ba pesi biso kuna jeune face à l'avenir tata mukunzi pe ya mbuko imoko aleka alubaka yango donc jeunesse l'espoir de demain il y a des mises l'église nepso eza toza na njili donc on a njili quartier 5 donc so ozwi ka mituka oyo eyaka Sainte Thérèse nde biso toza na lemba ba Sainte Thérèse so omatika mutuka Sainte Thérèse okiti na Sainte Thérèse donc kolonga Sainte Thérèse tina église na biso okata makulu donc so bika nazoke na arrêt la Njiloise donc tozaka na makadam wana avenue Bombo numéro 1883 83 18 voilà pour la facilité bandeko tu vois quitter la Sainte Thérèse on va que l'église au pasteur de la foi Kamba ils ont attends na moto attends na attends tout makolo on a transporté surtout donc des Sainte Thérèse tina église nepso eza vraiment donc ba 10 minutes au commis eza vraiment musika maman excusez hein parce que nous au moins on a piétiné notre jeunesse. Comme vous avez dit, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Comprenez? À deux fois moi on a réalisé ma cambo belé. Babylon sous de côté soit ignorance peut-être ça papa na biso. Il y a qui manga ya mobe sous biso de tout le comprenez? Parce que maman na sali ma j'ai escroqué beaucoup de gens. Parce que ça là on a une église d'Abino wana, bata moyibi nini bonaye. Yo comme frère. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il y a ma bénio sur Oyo Sala, qui soit au Skokabatu. Donc, ce que y a pas Yesu Masia Nazareth, au Kozonga, au Robotama, au Rosalekela Mouyasika, au Rosasus Oyo Zawanati. Donc, ma réunion sur Oyo Sala Nakala, et collègue, comme nouvelle créature. Raison pour laquelle apôtre Paul a compris qu'il m'a cambouré dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12 a dit que personne méprise ta jeunesse. Je pleure dans mon cœur, je pleure. Moni babiso oyo baki moyibi to koma nango oyo eza héréditaire. Ndeti babilo kwa boy. Na bete père chombo. Et puis on a marché. Lui qui va te bazo ngoto. Yo tu kama teke hein? Yango okota. Ikete hein? Ikete. Mpoka. Ikete. Ikete. J'y vais. Maman chacun portera sa propre charge. Là à Obino tout tel ingat. Maintenant on a changé hein. Enfin le slogan qui me je suis code. Je suis jeune, je suis JFC. Je suis jeune, je suis JFC. Je suis jeune, je suis JFC. Jeunesse de la foi en Christ. Jeunesse de la foi en Christ. C'est comme il non et les canons de Batei. Pour la bataille. Donc pour la bataille, tous na papa, tous na Henri papa. Oh, Henri papa Moulage. Oh, ah bon? Oui, c'est intéressant. Boya kutale. Azalina wamoyo. Kali Yesu alongolinga sanya. Pasteur Kondo wa Kondo. Kondo wa Kondo. Kondo. Ouais, c'est que ça va te mignon. Oh non, non, vous en gâtez.
Kondo wa Kondo. On appelle un pasteur de la foi. L'homme de chiffres. Maman ngai ko ka. On a eu qu'à l'histoire parcours naïe. Ngara ko ka place. Non, moi je peux pas manquer. Donc si Bango le bas ton chef, Je suis jeune. je suis JFC. Eh Namike loka. Ton chef, papa Souniata. Ton chef. Oh, combien d'années congé? Convention des jeunes Première de la édition. foi en Christ. Première édition. Première édition. Alors mes Convention enfants. des jeunes. Nzila ya malamu ya kulanda ya mfumata. Jeune esengeli kaka tozala maboko milayi. Lelo oyo. Soku lelo lozo kupesa ka biso batata. Faute quelque part bino moko pe le mitala.